nazotala na monde irlandais ndongala nazwa onsiko nazwa ikomene kwati mama msubino bosala kabina donc boza bandoki ya bato bozopimela bina bandoki ya bato babino ebana kutu nini mobali ya na o vraiment mama boni mère vena uzaka te mama yala kata mukete mère oh ya ba kilo na saison na neza ka ba 4 saisons il y a 5e saison RK jamais ma trop jamais ah mama pour ni ba buso ba boye vraiment donc to comme c'est qu'on a RK 5e saison 5e saison siko mère nezawa ngani na bi destination to okene wapi ko ba era ngapongana ngana na ko mama be fazer mère baba koko ngapo odie kuna boye donc bon mona mama osa bino kodo em suko to bia petite mère na bino ko ba makambo ngere moko zalaka ya famille tant yo beta mo em su mère no be mtalaksa obu au juste c'est quoi Sami basi bandoki lelondo yebi bena yebi ki top Sami basi bandoki moi c'est tout ça na ndako na tika bonde o monga ndeko nayo expliquez-moi bien Jani mon frère donc oti kala ka bo ndenge nini yom toza na mabiloko ebele voilà au moins ndako tozofanda wana ezeki ndako ya Yandi Mosi apesa biso na intérêt ya mwana wana Ursule mwana nanga mosa kufaki wana mwana zaki mwana ngate yolo bake Ixila sa mwana na yote mais Ixila botami na maternité ngai nazwi mutuka na ngato keto bimisi Ixila ndenge Ixila bandi akoli yo e bongolo balelo Ixila mwana note mwana nani et puis qui t'a informé de bêtises comme ça pour le leur kufia le ngoko boluka ba makambo hein mwana ya nani soki ya yote Sami eza pasi mwana za mwana Yandi Mosi quoi azana sini na ye awa Yandi Mosi na sini mwana kingo pauvre Ursula azaki na sini wana awa nazakunda ba doute na biteke de Londres na handicapé so bazabana ngana ndimo mote non Jani mais oui non Jani Jani ali ba bengani biso na ndako wana po biloko toke na ndako ya Yandi Mosi mais na sali boy mon frère ko benga Yandi Mosi beau frère nzoka azaki mbanda na nga bobana top Jani donc sona landio malamu bana oyo botina top bazalaka bana ya mbanda no Yandi Mosi pona liwa Ixil nde ko yeba na vérité ke Ixil azalaki mwana ya Yandi Mosi mwana note ayebi bana na caché azana sili est-ce que ba de London bazala ba caché wana na tangu to kotela bango esa souté o parce que madame no na ba de London bakeye bakepa ba para top bon problème nous ani pot na muma bongo likeli kepi comme tout passe na minute presse on fanda ngai ezate na version na bino na kele pas Sami en attendant na ufana même na la chambre mona mwana bino nani Mik Bokole na fana même na ye en attendant on ndako Jani mon frère mama ko fanda eza gravité mais yo yebsenga kenda ku wana ba pesa yo na mikanda bo sale koma ya yo lelo ko basuka ti olibanda bon problème était to kula na mama wana sima yo ko kula na chambre mona Mik Bokole te waza mona nga mobali yo zali papa na ye na za chambre moka vide za wana za na benga via abon sa chambre wana pe na yebisa ye moni aza mwasi nanga non mon frère yebisa ya antena aza kutu na note po ezanda kunanga onga na koloba yango ko sala nenga kana informer Mik Bokole et papa bengala mama na yo kuna oh antena so via na yaka mama na yo eske yaka via yaka na semek antena so msanga kitaye c'est comme mon antena na kitaye so ko changer niveau tika pe makam non c'est mon métier ko boza métier te nana zalaka taxman lelo na so asuste bonjour papa ah boni mama bien lisolo mo ezawa o seka pe o peso kana awi yaka no ma sala ba saka eleli saka sala aboni njani ne kazana so tumbi bilambo yo atamboli mutaka oh nandeni ndenga zawa no moni bilambo alati so ba pasole atamboli mutaka kasi yango na otuna te na ndenge nini donc na ebisio na baki to ko seka pe to yoka mawa donc jani ndenga zana za problème moni mwana o yaya uta okufa Ixil après lui wa Ixil vérité bimi ke Ixil azala mwana na yete Ixil pauvre Ixil azala mwana ya mbandane ya Ndimosi donc moi si na ye top abanda yo nde ozo comprendre au moni top wana mama top moi si na ye aza petite sœur ya nani ya mama nani ya nini ya mama pauvre Milo moi si ya Yandi Mosi bon justement zo ndike ngai na tikio na kobota na leki na yo sikoyo Jani Yandi Mosi alobi apesaka bango ndako wana kaka pona mwana na Ixil azalaki wana lokola mwana kufi abengali
na Top na ba DiCaprio na José de Londres na Gianni Top azwi bana mibali nzela bake ayebite yepe azangi place kofanda yango aye kosenga nzela afanda welobi nango ye moko tanda tika ba phrase wana tu peux rester ici même pendant 10 ans muta ko bekano azate Gianni yo papa atolobi anatanda atolobi kovanda libela ondako na yo nana kubengana yo tenga fona kendele Top ezala 9 mois maintenant de sali boye mabeni nonga na sombite tondo ninga na sombite la ngasa na suko suma batondo pour les Top ya insulte ya Top kasi c'est mon Top azanga nango ya mona na irsilit mona liboso bana mibale do bale tondolo te bamba les pamplemousse Gianni bon tozwa ngo problème te so tozo sambisa comme on dit tozo sambisa yo zela sami ngelo na okamawa bande chemise ya pembe ekobanda sokama chaque jour likambo moni koloba yango wana bilango ebelenga naza nango yebi te nga na Gianni tolatanaka eloko tolatana te na vie eloko tolatana te na vie ezaka sous-vêtement Gianni problème yate kote bilamba yanga yayo yanga mais totelema nanu mama lukoma bongisa biso table tolia po je crois qu'aza mpe na nzala soliaki non tolia comme ça après kolia oluko sokola na change bilamba na biso bilamba biso olata ça va ok ça parle ndako na yo Minatenga wapi zambe koko botika onela bino monde boprovoka makambo ekolela ngo esila te oleli leli to ozwi okolela ngo bino boprovokaki makambo to eza bokolelalela suba osala basambla olela oza babanza bakoza donc nakokozwa mutuka te nalongwa banda bandali nakomati ata kitambo donc fona ekata moto ata mbala misala semaine passée nazoki totika mik na classe na ono tokomi na nzela bazalaki na retard car ekufi 2 fois ya deuxième fois nazalaki obligé napesa bango mbongo bazwa taxi apui bango mbongo bazwi taxi mosusu bakei donc moyen te nakende nango sikoyo na garage pa maître mécanicien wana alobi monteur wana ifo basegmente yango et puis na changer chassis na se nyonso esala kobeba devis nyonso esali kaka $850 sikoyo problème ya makasi nde bacoulage baotungisa ngai na ya volant droit balobi na ngai ke etikali kaka 3 mois bavolant droit bandotambola lisusu te yango namona ye kaka apa $850 wana opesa ngai kaka ata mercedes no wana mosusu apembe nasala na ngai nango mpo ya mercedes mpe komosala nango kaka taxi bato bakomosekaseka na nzela leki elombe momba tala voiture otambola nango okosala taxi na limousine ozololi nango te mikolo kaka na mercedes na ngai limousine eza yango yanga te yakamaka nango aute londres wana soit limousine sala nango taxi
naidaki eka mokolo moko te mokolo moko azalaki na chauffeur na ye te yango loba nanga na kumba ye ya kutaki ne leki na ngai oyebi yo ozokamusanga mingi nazalaka na susi mingi ya yo mpo oza na bana na ndako oza na mwasi balala nzala te balia batanga balala mais apparemment yo moko on dirait ezalaka susi na yo te koma okozanga économie $850 mais eza prix ya voiture mobimba ebandi mpe kosala taxi yo kanisi ata na tambola mituka sika nayebi batalo ya mituka wana te ya ba 20e mai wana ba 40e mai wana nayebi talo nango te mais à 800 tu as une voiture lelo ozanga mbongo mais via okima yote awuliani wana mpenza yana koboma ete ekomaka likambo ke eloba na ngaka nazanga économie nga bavoiture nyonso nasali taxi naya kotia vexement mpo ya via so natuni kaka mbongo oyokaka asombaki chainette oyokaka mokolo wana nabengani na ndako yoka moto akosala intervention obi aza mwasi na natika yango bona tika te alors soki mwasi azogere malamu te mais d'abord eza malamu mpo mwasi azala caissière nao numéro 1 mais soki azogere malamu te lakisa ndenge akosala nalakisa combien de fois yo kotelake kaka azwa mbongo na opesa mama na bango kuna na mbinzi ozone na mbongo na nga nyonso so nalobi yo bakitika yango natika ye kaka leki na nga ngapesanga kaka mercedes wana sana ngo ata mikolo bayebake naza leki elombe moto ya mbongo te na place ya mercedes zwa kaka limousine obi ya nga te ya camarade nango nakutaki londres ya ngai te donc pasi oza nango mpo talo ya limousine talo ya mercedes yango oyebi yango te Merci. Comment moi? Patron, où nous connaissons papa na ngai? Problème te. Non, nani nakati uzaka na susi. Ngai natikala nde na yo. Nakati susi ezala te tata. Yo moto za tata nanga ozali mama na ngai. Susi longola. Longola susi. Longola susi. Longola. Ça va, tika de ça. Longola susi wana. Longola. Mon cher Niwa, mille oiseaux continuent à bimelana. Malgré ma changé dans combien et le moment où changé. Mais Yanti, qu'est-ce que je ne t'avais pas dit? Qu'il fallait avant enterrement, tout qui est la morgue, tout qui est la manzaka, basuki, kozoyango, tout qui est tout ça cérémonie. Et salamati. Pour Makambabo et au Monango, on dirait des gens et l'Oromoro Yassika. Non, tu les savais qu'il y a des gens. Bon, on sait les cérémonies. Si on se montre Makambabo, on se met rapide. On a une solution pour nous. Mais en tant que Bami, il faut aider les gens. Pour Tikanga, pour aider. Tu aider, on a une solution pour nous. Il faut en pâtir. Mais non, et puis depuis 1000 ans, l'association n'a vu son mot pour faire la terre. La meilleure des solutions pour l'Angalamoni, il faut toujours ne pas grand maître, yende à quoi il solution. Mais moi, comment on a pu son limité? Solution, il faut que quelqu'un n'ait pas grand maître. Mais toi, qui n'est pas grand maître, ce que Simbité, n'a pas pris même na haine, dans mon industrie. Mais non, il ne faut pas dire ça. D'abord les grands maîtres. D'ailleurs, moi, je t'ai pressé dans l'aéroport au Katinga. Non, prochainement. D'accord? Ah, courage, hein? Yo branchera na sentiment, lokola réchaud plus électrique, loketo na réseau chauffé, lokola mita moka ukia moto moko, kasi ozali ko rukule, lokola kaka pigeon rukule, alpha bokole kiki bokole,
opekisa santima na ngai te noki tokotika leka na kati ya motema nanga motema ya mwana moto nakisa cekomitanga mabele ferti ekoempeshe mabele ezala rose amona yo dilivie amona yo dilivie tout le monde. Et à la présentation, je vais terminer au moins à ma ferme. J'ai toujours dit, il n'y a pas meilleur trésor qu'un parent peut léguer à sa progéniture, si ce n'est d'abord la formation morale, la formation intellectuelle, parce que Bilo Konami quand c'est mis ensemble, on a affaire à un homme ou à une femme, selon le cas. On peut avoir tous les diplômes du monde. Si on n'a pas les qualités morales requises, on sait tout sera un intellectuel barbare, un intellectuel sans foi, comme on dit, sans foi ni loi, donc comportement, vous allez monter. C'est pourquoi tout ce que vous avez vu, et vous allez bien pour Nabino, que lorsque vous prenez conscience de votre existence personnelle et vous prenez conscience de la manière de gérer. Mingi ba jeune, ils ont des dépenses, ils veulent une vie sans... Enfin, ils ne veulent pas travailler, ils veulent jouir. Pour jouir, c'est pas mal par rapport à l'âge d'Abino, mais beaucoup plus, il faut penser à l'avenir. Si nous, on n'avait pas pensé à l'avenir, vous ne seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Vous n'allez pas bénéficier et encadrement vos amours. Il faut, ceci, quand vous aurez vos enfants, va bénéficier et la casse à papa. Mais papa, pour nous profiter de poser des questions, je sais que les moments ils manquent prévus, mais permettez-moi quand même de vous poser des questions. Je vous en prie. Papa, depuis mon enfance, soutenir quand même les titres jusqu'à l'université, papa, que tu as ça la montée. Et je me demande, papa, pourquoi aux homocités et puis bana, quand je vois tout cet héritage, qui vont en bénéficier? Fils, il y a une société où vous allez passer dans vos gérer pour les société nyonso, ils allaient liban. Bravo à ton père qui a réussi à gérer sa vie, aux années maman Nabinon jusqu'à cet âge. Mais liban là, ils ont société qui monto passe pour les hommes comme pour les femmes. Au gros Zanambongo comme Nazanambo. On peut gérer facilement banque, on peut gérer facilement Air France ou quoi, Sabena, toutes les grandes sociétés que tu connais, Microsoft ou quoi, mais pour gérer les balles, les ailes, il y a grâce. Ben, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais y a-t-il un problème si je m'occupe de mes neveux? Ah non, c'est pas un problème. Vous avez Si, mais moi je me demande, est-ce que papa a ressongé qu'il y a zappé mon amour qui peut hériter le sur le monde? Mon fils, le bonheur n'est pas que dans le mariage. Je suis un homme heureux. Ngaï, ton oncle ou ton papa, qui te veut, je suis un homme heureux, comblé à 100%. Ne te soucie pas de l'Ibala, de l'Ibana. Je suis un homme complet, ok? Mais l'héritage avec tous ces biens, une grande famille. C'est pas tout il faut hériter en gros. Non. Mais c'est à moi, le propriétaire, dans l'ordre de succession, à qui je donnerai quoi. Ce n'est pas le fait au monde de building, tout le clan va bénéficier. Non. À qui je donnerai quoi. Mais à qui parce que vous n'avez pas d'enfant? Car on a l'équipe et puis vous avez hérité à mon famille. Que cela ne soit pas ta préoccupation, ok? Depuis les types on s'intéresse même pas bien aux gens dans la famille. Dans la métier, sans le petit, vous le savez bien. Mais ce qui me préoccupe, ma casse, c'est ça, kaka. Non, vous avez un souci dans mon tête. Et puis il y a une chose, papa. Moi, il y a un moyen avec des trucs où là, mais je te dis que je suis un homme comblé. Je suis un homme heureux. Hein? Quand tu seras grand, tu comprendras ce que c'est.
Sinanga bolingo ngunga ebelemi uya epa ya mobali na yo sunda bara fenga bara komela ngai Ayeyo mwasi na yo ya bolingo. Totamboli partout, en tout cas dans les mines au tambola. Tout qui la plantation na kuna tout va ferme, tout zone la kinga ba usine na ye. Comment pas ça? Oh, la mituni mais toute cette richesse maintenant on va bénéficier dans la terre avec ça biso parce que papa comme ta botaté. Alors pour nous bénéficier ba bien mo boyende ça implique vraiment il faut classe parce que tikana no monsieur Molière tikana biloko la niki. Ça biso ça papa la biso papa ça papa biso. La bena ekande alimba to akoma libanda te loko nenga ne to boma nde yango wana. Mais comment encore arriver ko gérer ba biloko mo bon sur tangité sur mener vie tout le temps ba beauté tout le temps dit au se faire belle tu sais hein, des grands des grands pouvoirs impliquent des grandes responsabilités. Kotika ba biloko classe neza investissement pour la biso parce que ba biloko on se ça. Quand je dis que ba chaîne to longo la honte. You know no sa pesi no longo batela te on na pesi blanc matin na ngamu service moko. Ozaya c'est tout à fait normal balé voilà ta biloko. Alors, ça va les enfants? Oui. C'est vous. C'est la même chose à 4 c'est pas. Non, parce que... Oh, soyez à l'aise. Ça va la fille? Ça va, je suis en train de me maquiller. Ouais, la coquetterie, elle est féminine. Papa, toujours à quand? Bon, les deux, vous vendez là? Mais non, parce que elle se sent pas à l'aise. Et on a tout le temps libanda. Et azon a ernie soit ligné. Et on va en profiter. Papa, non, papa, excusez, expliquez le rôle. Expliquez que moi, ça va tout le temps. Mais pourquoi vous avez un mensonge? Il faut payer. Mais c'est pas vrai, c'est pas un mensonge, bien, chers enfants, je suis désagréablement surpris. Il y a que tu n'es pas à l'aise, ma fille. Parce que je mets tout ceci à votre service. Ça, c'est vrai. Je pense que sur le plan matériel, sur le plan moral, sur le plan financier, chacun de vous se retrouve. Nalingi bozala à l'aise, le roi mbis ne bali. Le roi mbis na katia mai. Mais mai montoté bien sûr. Je tiens à ce que vous ne manquiez de rien. Parce que vous avez un nangai. Je tiens à vous dire que désormais, ne m'appelez plus Papa Kouloutou. Nazali Papa Nabino. Parce qu'en m'appelant Papa Kouloutou, le coup la besoin éloigné paternité nangai. Nazali Papa Nabino. Tout ceci vous appartient. J'ai fait visiter à ton frère tout à l'heure. Oyo Nazanango, que ce qui l'élo, ce qui n'est pas le cas, qui est Nakoti Kabino. Au moins, matériellement, vous allez assis. Vous en avez les kilobité, vous en avez soulié les lendemain. Au moins, vous en avez pour près d'une moitié de siècle. Moi, je ne vous prépare que de ma responsabilité. Oh mais mon Dieu, quel plaisir vous allez avoir une fille avocate, juge, hein, le cola d'Éric Elumbu qui sera bientôt huissier de justice. Hein, mon Ricardo. C'est parce que papa va... Parce que moi, Nayoka qui conseille à papa, à quelle école, un père que je suis, ne peut vouloir que du bien pour ses enfants. Si. Toi, celui qui l'a commis, un grand homme, un médecin, un économiste, un informaticien,
un expert en ceci. Et vous avez la fierté pour papa, parce que Derrick a estimé au banda Kalai. Oui, mais je pense que vous avez ambition. Tes ambitions, la volonté, comme parole d'évangile. Tu veux devenir médecin, je mets le paquet, tu vas étudier dans les plus grandes universités du monde que tu connais. Comme actrice. Actrice de théâtre. Comédienne. Tant mieux, il y a l'Institut national des arts qui est là. Tu t'inscris et moi je paye tes études. Mais papa, ça n'importe qui a royaume ça, il va bloquer. Or, il faut autant de Moussala Nyos, il y a art, il y a des écoles, il y a la musique, théâtre, peinture, sérigraphie, tout. Il y a l'INA ici et il y a l'Académie des Beaux-Arts. Mais si il faut bénéficier d'un encadrement. Il y a bien. Comme ça, dans le respect des normes. Mais si tu veux aller même dans le conservatoire d'art dramatique de Paris, moi je paye. Tu veux aller partout à l'université d'Achenko de la Russie, apprendre le théâtre, je paye. Eh, Russie, va pas la merveille. Ya milo tango azo insister makambo mbali ne wana mama nazali koboya na nga bi ya milo makambo ekobotela nga makambo lobi te oleki na nga te mama ya milo insista nga bi ya lelo soki ozo permettre nga na tambola na mbali na we ya lobo kobalukela nga te lobi ekomela nga ba problème te lobo kosalela nga zuwa te ya milo alobi teleki na ngamba yaya nzoka lero na yaya obisanga lisolo oyo asi asala scenario na ye asolola na mobali na ye do basala makambo na bango nyonso ya milo abondelanga na mbongo nazomona esu mokolo yango awa mama na lupango na yo kaka awa liboso ya pembeni ya motuka mama debisika ya futaka ngai top ti obandaki makambo ozoloba ozobakisa ozobaluka ozokoma soki wapi bande ka mokolo yango to bobandaki makambo atu boy ko yebisa bato nyonso nga mama ndoko yebisa nga te top nozo minanga bana po badoli aso zolela okende kolima kotambola mobali yana esalaka te omona ni diti ya mobali aya na yo mama oza abomination na miso ya nzambe mama ngai te mama na nga na ete so ozo comprendre nga mama nalobi ngai te ya milo atandeli nga bamomengo na ye nyonso likolo ya mesa mama apesi nga babi ya mongo awa mama na nga nasala nini ya ye insiste kaka nga na boyi ma insiste kaka mama na ngai yango nomoni na ndimaki yo ozalaki na mobali na yo te to oza na mobali na yo kaka ye mpe moto akende kolukela ngai ye mama kaka ye moto asaleli na boyi te tosiko tosuki wapi lelo mama lelo milo aza esu te atiki nga na buzoba na bino koko na nga mpe akufi nyonso oka buzoba na bino mpe bosalaki na milo nyonso pasi eza epa na nga yo ana pasi te poso oyebaka te pasi okomba boma olinga kosala makambo osali te siko ozolela me ntango likambo ebanda koyokaki yango sukali oke koyebisa bato mosusu oyebisanga mama na yo bato oyo bapesi yo kosaleke te sala aza mobali ya nomomoalinga soko oyebisanga mama na yo na mai na sagesse naza nango na ngai nandima te mpo na famille ya biso makambo esalemaka te mobali aya no aza papa na yo okende kotala nidite ya mobali ya na yo mama otienga wapi to nazonga na komo otienga obakisinga malade obakisinga basusi lokola mila kufi oza mpe na posa nga eleve nakufa to banda boyaki mpe na bana bosemi kolibela awa nazomona papa jani te nazoyoka te eloko ta bengala nga mpe te na makasine ya bopapa azoloba nini abonda boyaki signe moko te eloko moko te ata moko moko te ebisaka ke mama e papa jani abengi nga alobi balobi boye tovanda na biso bie mama makambo nyonso mpe elekaki na ngo ndenge elekaki mama ya bamatanga wana comme so tovandi ka boyandi mosa ye jani mpe azalai te oo ndako oyo soki bovandaki ya bozali koyeba te navandisaki yo na ndako oyo na bana no na mobali na yo mpo na mwana na ngai ersi lokola mwana na ngai akufi naomona importance na bino esu na kati ya ndako te mama yandi mosa abengani biso toyebaka mpe te siko jani alobi na makambo mpe yo osalela osalanga na kati ya ndako elingi oloba mpe de londres na dicaprio baza na bango mpe bana na nga te ya jani mpe amikendela kote na ye na biso mpe na mwana ta eliko na tani na se mama na mo place noki etelingana na bana te mama na nzemba na nga tozonga nke mpa kongola miango mama omoni na ye ya milo mtasambwisinga na milengi nchoso oyo zoba na yo ya milo mwana mama nanga sambwisi ngai yaya nazali koboya nanga ozo insiste kaka
mosusu problème akambe ebele api oyo putain apianga o numéro ya Sami na bengana Allô? Ouais, Paris. Excusez-moi, je peux parler à Sami, s'il vous plaît? Parle-le pas, mon magasin, je reviens. Ah, ya Sami, Sankara. Nalobi Sankara, nazo sala, nazo kout na bakila, nazo retika bon magasin. Ah, tala, Sankara de Kunta, yo kangaye. Na yebi ke yo na élément bozo ya kin. Mais ko yaka kisasa te po boya ko lakisa bilamba, po boya ko sasoki nini. Kisasa changea. Bana poto bakoma ko sala ba flata, ba tonga ba biloko danser, yo ko yaka ko lakisa lamba. Ah, pe bilamba nyoso komo bimano na tombola, o yeda nyoso. Okuta na opena mutate kaka nguba lati yango. Nazo sala do moyena kata te na kende ko luka bango na yebisa bango. Sankara ebisa souci na mnezani. Pour blesser les mains, obi, na recevoir nos réservations dans le grand hôtel. Si comme on bilamba no na tala ngana lata kana ndeke na kini. Ngana na besoin otonga na kisasa. Po makambo ko lata na kini si to bossa na yango. Papa. Ouais. Ouais. Bon, tala tina si là on a tena problème. Nazo sona ele kina na protocole. Mais quel lui sauter ça c'est quoi? Ouais, Zela non. Boniko. Ça peut bongo tika na bino. Monsieur. Oui, allô Sankara. Bon, ben on a pris mes bacs, il a toqué. Monsieur, on va de la photo. On va de la photo. Na koso na de on a la photo. Monsieur, tu veux que j'appelle la police? Oui, ça biloko à rouler, bon appétit. Ah, bon appétit. Oh, on a sali yango malamu, hein? Kila, ni suni ba umo milele balia. Surtout les mercredi. Papa Koba. Patron.
bongo nini uti kukabila soki 2500 francs mikolo leki nazoki kosenga ngo neboto na ndoto naza koloti baibale naza koloti banguma bangubuli popitale oya monene wana soki azwi mbote tika zwa omona mpe mobima do libumone nyonso wana si alesango léopard wana aza koyunga ndenge kisasa bato baza komona stetika kamini nzoka motu mobimba léopard wana Bom, Bisando. Bon, qui sont bons. Anzundwa batalwa anzundwa yaya Kumbenu! Kumbenu! Benu. Nzala. 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 Nzala.
Combeno. 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 Maman Leki, ah, yo. Ah, s'il te plaît, viens. Bonjour. Comment ça va? Yo, mon amour, on a à Bruxelles, hein? Tu es à Kinshasa. Tu es à Kinshasa? Tu es à Kinshasa? Donc, elle a déjà Afrique du Sud, Chine, mais il a été là En fait, moi c'est les Viniwa, hein? Les leaders. Les Viniwa, ils ont appris au Congo, on a très partout dans la résidence ébélée. Et bon, si la Bokole. Si la Bokole, tu as sepeli na yo, mais nous on a vraiment apprécié dans quelque part dans cette là où accompagner là. Ah, là matala na boiti pour na yo. Ne t'en fais pas, je suis avec un ami, on m'a apprécié. Tu es fan de quelque part, là, c'est ça. Non, du tout. Juste une heure. Hein? Tu l'accordes un bébé. Adema Général Grade en Congo, et Dieu Lubaki, Bob Massamba, Papa Jérémy Matekakana, Eva Lankaso, Maye Hey, t'es comme le merveilleux. Oh, t'es comme le merveilleux, comment tu vas là? Oh bon, comment tu vas? Oh non, mais arrête de faire n'importe quoi. C'est n'importe quoi là. Oh, j'ai honte vraiment. Oh, t'es comme le merveilleux. Tu chantes bien, tu sais? Oh, tu sais ce qu'il même fallu. Oh, c'est... Oh, comment tu vas? Ouais, je veux bien. Moi aussi très bien. Ah, toi aussi tu vas je bien. vais juste à côté là. Pour voir mes copines et puis mes frères. Ah, ça va, Toko Dalinga là. Ah bon, j'ai un peu de difficulté pour m'y exprimer ma lingala, mais je vais essayer quand même. Et bon, gars, na uti koto yo ndatala ba camarade nangai. Tu vas bien na moni bango nyoso. Mais nous nous sommes qui m'a vu sur le moment dans la tête depuis gara. Pas solo de bêta kuna to longwa ko tana ko de Londres lingingate, de Londres lingingate. De Londres ko zulanga mbanda na sens nini. Ça n'a pas de sens. En tout cas, avec de Londres, j'en ai assez et puis je suis fatigué. Je suis fatigué avec de Londres. Nini patron? Kusana makanisi berete ukazana moto tata. Ngala yebisa kabana na ngai ngata. Nazana patron ni ngai. Tala tunwa kuna isika tuzala kato yawa. Otika ngai te. Obite? To ya ngai na yawa. Ngai na kukutika to mokolo moko te. Mais ndenge na bakalo mikolo nyoso. Yo zali tata, uzali mama, uzali famille ngai. Comme tu me disais, comment tu dis, mawa. Maman kende, ça kende. Dans le patron, mon collègue pour celui qui est dans la campagne monnaie, et que ça va à la paroisse Saint-Antoine la bombe. Sango a bien ici battu béré, yaka. Nga na cette tata mokambi, na cette tata ingomba. Na cette tata ingomba. Na cette moi la maman Maria, yaka patron to kende. Kuna biso to za na 9 jours.
tozali bamama mokambi bapapa mokambi biso nyonso na bamama bata maria bana mike bayebilenga mwinda baserva bango nyonso tokutana kuna papa yaka nomona susu ozali nango nomona susu wana tani yo moto mbimba okomi kokondo kolaya bapongi mpa mapamba moni mwana wuti wana bato nasala yo makemba nasala yo makemba ya makafu yo linga makemba na makafu nakekuna Bonjour toi. Bonjour. Ça va? Ça semble aller. Bonjour, répondre là, on dit aux autres dans la vie. Non, mais mon toit est en haut aussi. Oui, dans la vie. Dans les vies. Abosani, il va pour la paix, il est bon. 25 ans après, ça t'a changé. Changer tellement ma camion à l'année, on ne peut pas m'arranger. On a les canards appréciés. Vous appréciez? Vous appréciez, non? Ok, mais quoi? Nous avons apprécié mon robot, il a 6 fois, il a son mandat. Pourquoi on a apprécié? Hein? Donc ils ont changé parce que vous changez. Oui, une chose. Et puis on a le numéro 4. Mais la preuve on est na balati. Na yeba kike peut-être reçu dans la maramba. Bon, de toute façon ni on a yeba ikapele pe fofu kwa wana. Eza na ngo problème mo so kipende niti. Kali kama motema na makila. Ekutana ke. En tout cas, limbisanga na ndenga mabete. Au monde na zo kitisa so kipende wa bien. Mais vraiment ça va songoza moi ça fini. Pardon. Et ali kama motema ni wa pardon. Na ndenga mabete so poso ezai pona kitoko. Mais ba vilaine ba bala rati. Ali kama motema. Justement toi, moi motema na mebeta ba pona yo. Et tu le sais. Ce n'est pas pour rien à landara yo. Na tikela yo temps. On sala makambu, on sala jeune fille, on sala vie. Mais sœur na yo o abanda ko intercaler bolingo na ngana yo azar. Azar susté. Et ton mari, ton fameux petit mari là. Azar susté.
tu es libre maintenant top ngana otolingana na tio na ndako na ngao ndako nyonso olingi partout place ba résidence yango ezali place yo opone eza place ngana kotiaye dépassé tobwaka na mai bomba pema na yo olaka bana nyonso avokata motema limbisaka mpe yango mokonzi pardon c'est là au moins soko okende au moins je sais hein soko okende quand même top na route pour ça fait très longtemps hein aux autres transport limbisaka pardon ni pardon naza transport bon tu prends tout te limbisaka pardon prochainement top sois quand même transport ah vacances esi esili na osila pardon pesaka bango nakenda bango mpo ntongo moi makele na makele epasami na okoka susi mais via bana ozoforce bazonga epa na bango bana oyo kaka oyo osila na ndeko na yebi eba mosusu awa eza epa na bango te bayebi soki baza mal à l'aise aza mal à l'aise te et alors mais il faut pas ça papa na bango te papa est-ce que yango ezeli kamto bende so ba discours ntango olobaki bana baya vacances nakotika bana na malembe ekomi mpo bana bazonga ekomi problème nakomona nde naoleka na ba justice na manosa manga luka avocat pesaka bango nakei na bango mais via est-ce que vous comprendre à qui tu parles batata ya bana na toza mibale ezali ngai géniteur na bango te wana kutu nyonso yango te papa pardon et alors quoi tomana masolo milai te pardon te ozoganga pesanga bana nakela bango sami azotungisanga pardon elombe olingi olukilanga nina ozokanisa moko oza na raison ya koganga kotombola mongo epa na nga bavandaka awa te ndako na bango eza kuna pardon totikala makambo ebele kwa explication nyonso à la fin je répète ke bana oyo bakozonga te ongolukilanga makambo tala moko semeki top nayebi te soki vraiment makambo oyebisi ngai ya soloki ndenge oza wana oyebi mpa ye mobali no jani aza te bosiko na bi nakokosa poani adresse moko totikala nango na monde entier eza telefone telefone soko obengi mobali bo eza ferme papa nalobani donc na bana na bana pe nde baza wana bayeba etata ya bango aza ebonga mo nano moto naza oyo nazake mopanzi ya moto yango nayebi place aza te avant bana baya tozalaki nano bolingo yanga na jani te nayebi bana te bonga bolingo na ye nayebi place aza te bana baoyeba ngo nde oyebi kaka oke na leta bakokondane yo mpo nga nayebi soki ozalaka na motu moko boye bozalaka bacamarade abandaka kofutela quelque part bomonanaka te oke koluka ye kuna meme bavoisin baoyebi soki akoma place boye mais yo camarade ya mobali no jani oyebi na monde ezanga sami mokili ndako na nga boyebi te po ya koluka yango tuna jani akokozala wapi alors nabondeli ye toya awa mobali oyo yanga motema oyo yanga bolingo yanga afana epa na yo donc na mokuse tofonebisa yo osalanga bote nayoki bachere depot nayoki mpenza eloko moko etambolinga na nzoto donc depuis bozwa séparation wana yo okenda na bana ye afandaka epai na nga mais ce qui est grave soki nabondeli eke jani tokende kotala top tokende koluka bana azolinga te mais nakosa yo te top jani ya mobali na yo mais na vie il faut koyeba koloba vérité na moto boboti ne déjà bana na moto bozofanda ne ndako moko na moto bozokabola ne chambre moko eloko ezoboma bino basi yango wana mais bato tu bayoki ke jani akomofanda epai na nga eke mwasi nazoluke te yebiki bato nyonso bazokondane yo nayebi te soki ngoloba nini eloko wana sebikisa minga nakoloba nini sebiki na ngai naza moto mabe ekweyaki jani aka mobali na ngai jani aka mobali na ngai oyo abalaki nga honoraki nga baboti na nga balia mbongo que ça soit problème sebikisa mina sengi vraiment bolingo ya nzambe oyo elongoli makolo na yo kuna yo moko olobi oyebisaki ye aya awa me ya boye me bolingo oza nango na ngai soki mpe ata mabolongo nakofuka non top telema non siko nga nzambe telema fanda na place no tosolola nga na ye apo tozwa solution bondelanga mobali nanga mais eloko ninga na ye otya makolo pardon sebiki nanga mpona komi na suka fanda
somo nga na ye kotia makolo aseke nasepeli mpe teke yo na pai mosusu jani pai mosusu bana baza nano wapi na monoko susi ya mobali me nzoto ezoyaka monene boya te boya opesa papa mbote awa Mais DiCaprio, Ozak, quand vous préparez ma rep, rep on peut tout le monde à rien. Ah, petit na ozomo na biloko ya mikolo petit. Bon na donc, bon va venir na mikolo 5 fois Japon toujours. Des fois té. Ah, primo. Bonsoir. Bonsoir José. Papa, ça va? Ça va un peu. De Londres. On peut dire faut bien Gianni. DiCaprio. Japan 5 fois. Et le boulot de système donc ils ont la peine chiffon quoi. Nous tu vas Japon. Miyagi donc. Oui parce que papa nous a taillé. Ah bon? Oui parce que papa nous Gianni a taillé. Vous allez sur mon avis, vous sentez le corps. On a taillé on a été là-bas par passer. T'es aux années mon papa c'est français c'est Miyagi. Ça va les enfants? Ouais, ça va. Oui, ça va papa Gianni a ça. Surtout autour na route pana. Ça va boser la kato bimana bino nzela moko to sola na bana bana nebisa mnoka papa na bino azali donc ce que boy papa na bino azali tata ngai papa sami boko luka ngate pona taximen non za bon hotel top ce qui to ça ko dike bana boy ke ba luka papa na bango te ba bana mibali ofanda na bango pa koko na yo ozobebisa bana mibali est-ce que bozo tanga bano balingi classe comment swana oyo omoni DiCaprio oyo ya moke oyo oyo ozomona DiCaprio papa tala nano moto ya mokili na basuki na bashushu ya pembe na nsima akoma bastudio lelo ntongo miziki midi miziki soko solo oreproche papa mo elongi na mokene eza lokola asili akoyoka yo tala yaya mpe akokopesa na exemple ya malonga tala ye bien sebengi sami na basuki ya kokanga ozoyeba te mwasi nani mobali na libérer moi car moi parler moi fort José eza pasi semeki sami José ya pasi oyebi kala biso tout le monde a musique musala ba voyou si ya maman mais yo kanga bien mais lelo yo mutu nyonso aza na esengo musicien nyonso aza na esengo ndenge touti kolela pauvre dilu vraiment président de la république ye moko aye elingi kolobaka eza mosala neti mosala nyonso mais il faut ezala accompagner na bagage moko boye bagage bino bolingi classe te bagage c'est moi qui parle bolingi classe te bolingi kaka musique bo lelo komi grande star ali bayambi yo sikoyo na information pesa plat d'action na France papa babengaka mise moko na kora batourne na anglais je suis très content de m'avoir applaudi kasi bukutu eza te bolingi classe pardon tosolanga mino libanda bolandanga mais mama top nayebi si oyo liloba sukaki mobali noza pai na ngai sala effort oluka mobali nokosolola boyokana ngai nazali wana mbanda na ovi ya paza wana toke tosolola libanda
Bébé, ça aussi. Waouh. Ça sera un peu cintré là. Il y a des t-shirts, il faut voir là-bas, il y a des t-shirts. Tu es des hauts qui n'ont pas blanc le soir, mon iso. Pardon? Ah, pour les filles? Ok. Les niveaux, c'est ensemble, hein? Ensemble, c'est dans la pâte. Tu aussi, c'est un couple de qui toque, ouais. Ah! Pas bien, la vie sauf petit enfant. Oh là là! J'ai mis un autre au lait. Ah, ok. C'est bien. Nalingi rose, chérie, je prends rose. Rose. Tu as peine à couper Ce qui t'agréera, m'agréera. Non, tu as non ça pas. gêne, ça gêne. Non, tu n'as pas la Ça gêne. Et ça, là, il y a au CV là. Nalingi n'a pas la Encore. Les années-tu. Un peu bleu ciel. Un peu bleu ciel. Oui. Mais nous avons le pote boy. Élégance place. Élégance place. Pour aller dans Taf London. Candle. Moi, ce va refouler où il y a. Au banc, on était hier à la Différence, différence des années. On va bien. Ça sera en coulisses. Hein? Non, emballé. Oui, emballé. Et puis... Ça aussi. Carte de élégance place. Donc, on a besoin d'un biseau. Bengi, numéro Zawana, avenue, tout ça dans la galerie. Mabouzi, galerie Mandala. Parce que la moule en bois, tu sais ça. Tu sais que les notaires à Oula, t'as bien. Tout le monde est à Bois, va se faire bien. Pour sa facture. Ça va pouvoir bien. Si là, donc, celui-là, et ça, on a dedans. C'est bon, hein? Merci, ok. De nakozela te contrat moko boye banini faki ya mama misiki awa batindela ngai faki petite moko apesanga bani mpo nazwi contrat moko ya alpha bokole production wa ye moto aproduit nga nazokende kini awe mantro nakozela ti sikoyo banda bazelisa ngai saint-val avelanga tunani yo avelanga ndenge mabe te bengana nouvel alpha ko na kini kuna akapela maison production si saint-val là j'apporte toujours nazela bana atelema na quick bon merci à eux biga alpha boko les productions nazela contrat danger ouais si soka na su contrat nga pour me permettre nga la keki sasa ouais pour faire recruter ba musicien ma mebele bele ouais merci bon tout à l'heure Papa ti. Amoni banda kaka. Sila. D'accord. Fanda. Oh no! Oh no! Papa. Yaka. Sila. Mik. Na ono. Vous en êtes d'abord. Vous en comptez d'abord. Yaya ya liboso. Soka la sinzi na mabe, baleki ba osala. Ba beba. Webi ke ba beba. Mais le ba makasi, ba osala nini? Na ba na misu na boti. Mwana azwi misu nanga. Wa azwi zolo nanga. Wa azwi munoko nanga ezayo. Kaka tokeseni yo mwasi nga mobali. Soko zalaki mobali mbe partout ba benga osala moki. Mais comportement ya yote sami. Donc problème nanga ezali bo ici là. Kongo kusanga sonité. Mvula oyo komi nango. Soko zwi camarade ya mobali. Ozwi copain ndenge bobengaka. Kote na lupango ebo fandi bo solo la.
Ce qui est je sais pas mon frère Gianni. Voici la mouille au tigre awa. Il y a rouge, c'est maquilla. Ça, les sangs, maquilla. Il y a mouille, c'est corbillard. Donc, mon de temps à temps. Mais de fois. Yokanga sila, oza mwana na ngai ya mwasi ya liboso nazo bandela. Kokisanga sonité. Ba kosukusona kutama na bututi. Non, Gianni ne ayokanga. Landa exemple ya noko na yo oyo aza na Paris, Chico Nzombwela. Oyebi ndenge asepelisa famille, abala mwasi na ye, mama Hortense. Mutu nini asepela te. Lelo koma mukemi ko bengi na Paris, atindeli omwe elamba. Olembi ko benga Paris, obengi kote mususu, batindeli omwe eloko. Alors, yo poko tinda ko bala mbala bientôt sunga, wa yo bandeko. Donc désormais soki na moni suna balabala na ko agir mabe. Tokaninga na yo. Papa, tout justement ngana sura nao. Moi jamais na ko décevoir yo papa. Bien sûr na moi na liboso, mais na ko sa ba bêtise tant que yo za wana. Wana la camarade na ngai en même temps za fiancé parce que bazoni na ba ya omona yo. Naza grande fille naza moi na liboso fana pe cet exemple parce que le longa na BBC et ça la rendre ba vie difficile ba leke ba za sima na. Aza camarade na en même temps fiancé na ngai parce que coïncider peut nous écouter lelo pour bon bazoni na ba ya vers yo. Aza besoin Yo omena masanga ya fiancé ngo. Omena masanga. Yango nazo yo kapeli l'autre mon frère. Mubale c'est le comme mutu tam sa sterson. De apika boy, de marche des aga toujours boy. Surtout la défense. Les défenses le bino, ma nazo gonzong sur ma boue. Va faire seulement mutu na gonzong sur ma boue. Donc c'est la boy. Mubale tam na boy. Gianni. Donc yo yebi mutu ngo bien. Mais ngana sa yo kena musalati. La tika na l'air news. Bon ça va. Les arbitres. C'est là. T'as dit là. Papa na solo bozo seka. Ah mais non. Papa na solo bozo seka. Mais non. Yo kanga bien. Ngai na koponelo mobali. Bon yo distraire le sami. Na koponelo mobali te. Ezala za ndenge nini. Mais soki yo lingi. Bo se aye pa lingi yo aye wa mona ne mobali no sa mona. Pamba sami. Papa ngana ko décevoir yo. Papa attaque que papa Gianni ninga ya awa. Avant que ya ko vanda awa na tika ko sa bêtise te. Mbelu. Yi. Pumbelu. Yi. Boende ngai na lingaka. Ngai na lingaka boye. Tango batindi bino musala bosali yango. Kumbal yi boende la lingaka.
Samna bodi batu buno kangari bodi gombo mo kusando ba bodi batu kangari bodi gombo kusando hata di koti 40 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 buno kangari bodi gombo puta samna bodi batu uhi ka kondo musoko buno kangari bodi mata matere mama di ba hwena mandi minchala papa sukari ilombe boni ipayo kendaki ba sacrifice nini usali pona biso grand maître nazwi kokoso makasi bibwele mibale ezalaki na lopango na ngai na programme onga nasalaki grand maître nabundi très compliqué na yango esengi oyo bakisa ngai pete mibale po ete nozwa nguya ya koneutralize bato wana nyonso esengaka pete mibale grand maître soki nazwi yango na kodecevoir lingomba te papa yandi ve yandi mosi boni epai okendeki sango nina malunga omemeli biso mwenda ndongo mwenda musinga mwenda ndongo mwenda ndongo mwenda musinga 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 mwenda ndongo mwenda musinga. Oui, grand maître. Ngana kutambula mwazo tambula nakutana mwashumbuko zalaki na pasa kubota latiki docteur olena botise mwana naye na mwana na bomi ba mais grand maître eloko zosalanga pasi milo a respecté ripte retour intérieur au pays milo azo continuer kozongelanga azobimelanga mikolo nalingi nalia abimi nalingi nalala abimi yango grand maître nayebi te naliaka milonga moko te toliaka ndenge tolie biso nyonso ndenge nini nazobimela kaka nga epuis soki totali bien grand maître kingongu nge odia ye mutu bweki kiseka wana mini faites quelque chose grand maître grand maître ouais coutume songay ouais coutume songay ouais coutume songay ouais coutume songay mama via malingumba pa bibali basali boni pa yokendeki Ngopuo grand maître nyonso otindaki nga na kokisi otindaki nga nakende kodétruire nakende kobebisa mission na nga eza accompli. Merci beaucoup grand maître. Oui. Le vu. Oui, grand maître. Beaucoup la mobile les appels là. Félicitations papa. Na oyo sali. Musala osali. Boyende ngai na lingi le vie. Mama vie félicitations. Lelo olala awa okenda te. Topete na yo eza kobakisa. Yandi mosi yandi ve grand maître bakunda milo mabe bakunda ye apesa mukongo fo kende otimo wa libulu wana balola ye ndenge bakundaka bato epuis okunda ye mabe na manzaka longola manzaka na ye okunda ye na mawa
zongisela ye mawa na ye yaka na singa ya soutien moko oyo akenda na grand maître bakunda ye na soutien te era vimbi na ye nzoto ezalaki monene tozwa nde maputa tobamba ye kote ya mayele nga nazomona soutien grand maître azomona soutien kende bulongola kata singa wana yana lombe sukari grand maître puissance tuneze moke ndenge olobi kamata poso moko 0 heure banda na rompo ya victoire kina Mandela okotambola na kilote te na se okotambola na combinaison spirituelle bisulka moko nalengela luba boye mama ndenge busalaka ba lusambo le bino mokolo bakuluba kaki no mari de nuit na sawana ndenge nalengela bo mama toko balubi na 14 ba luka ngai mama neso prene nyonso ndakona yo vu de loin yaka nazobima te nazozela motuka oyo eza na pale batindeli nga voiture na fils edungu na ani dembo vraiment yaka ya kozwa biloko ezako papa kolo tozobwaka basoyi nazoyeba te bakisa so soki antama mobali eza kolanda mwasi oka bon ye nayebisaki partout aki bapesi bakisi esimbi te fo batongole bouchon wana tokozwa solution nayebi so oyo bomeka voiture bamécanicien bazonga mpo fils dungu atindi dia voiture ok yaka ozala biloko eza papa nazali na mwa masolo moke ya kosolola na ye osengeli na ngai tokeponga mpe na ngai na medite tokende esika ya malili disposé mama asengeli koyoka yo lelo eza mokolo ya pastoral de malade nazozela soki basilisi bapesanga bamalade mpona délivrance nayebi te soki tokopusana mpona makelele to tosolola kaka problème ya te papa tosola ta awa problème eza problème te naza na problème moko ezotungisa bomoi na ngai
ezuma ntango molai na mokuse na koloba boye nabotamaki na yaya na ngai moko mama abotaki biso kaka mibale eyaki kosalaki libala ya yaya akendaki kobota ezalaki te na yango yaya aye kozwa mokano ete ngai nabota na mobali na ye namekaki koboya ti kino yaya atungisaki nga kaka ntina ayaki kondima na ye mpe kolinga mobali wana na ye kozwa zemi mpe tobotaki mwana ntango nazobota mwana wana papa na zemi nakotaki libala epai ya mobali mosusu nakoselaki ezemi wana eloko soki eza ya yo te papa eza ya yo te liboke soki eza ya yo te eza ya yo te papa suka na yango papa ya mwana mobali ya yaya ayaki kosenga mwana na ye milokolo ekomaki mbilinga ayaki kobimisa bosolo mwana ayokaki susi ya mibomi papa etie trouble na foyer na nga makambo wana mwana na pasi wana abimaki esika akendaki likama ye kozwa ye akufi papa nga mwana nao ndenge naza na kimia te yaya mpe ayaki kokufa lelo na mobali na nga mobali esika akenda nayebi te nga mpe na esika na ngai na bana epai ya mama sikoyo nazalaka na kimia te ntango nyonso nalelaka kaka yaya yo moto akosaki ngai likambo oyo naboyaki papa ya solo nzambe alobaki toza na miso me tomonaka te soki namonaki lobi me nalingaki nalinga te yango na ye kotubela nzambe ayokela ngai mawa papa yango na ye epai na yo bino baoyo nzambe ayokaka bino osengela ngai mawa lokwa natambolaki na mobali ya yaya mpe na pasi oyo nazomona lelo okosala esakola na mawa mbala misatu tata wa biso mbala moko mpe maria losako mbala misatu na makambo nyonso esengeli kozwa mpe kotuna nzambe mpe oyoka eyano na ye ntango nzambe apermetaki abraham abotana aga ezalaki mokano na nzambe oyo bino bosalaki wana ezali abomination esakola ya mawa mokonzi nzambe wa ngai nayoki motema mawa nzambi natumboli yo tata okusi bolamu limbisa ngai mpo ya yesu kristo naboyi masumu mangai maso pesa ngai nguya na tika ya mango bobele Papa Gianni. Oui. Téléphone qui est en charge, ça. Ah, merci. Ah, petit frère. Allô? Apinzao. Nari boy. Legi nanga kozo mbongo ko pesa bana ba musicien té. Oyebi na difficulté grave. Na yebi na bibo yoga nga bien. Yo faut ça tout. Boso na Sankara, bonga na ya. Non, api. Bosola bien, benga Sankara bosola bien. Bosa ba leki nanga. Boye denga pona comme na basi. Na sofa na pas camarade mon eza bien té. Bino ba leki na bosa na poto mais ya a souffrir na kisa sao. Mais oui, na pas sami. Magama moi si wana top sina boaka. Bosa na boaka na mai. Bo compter sur ma mona té. Bino bo luga ngana ya na poto api. Ozoka ngate. Donc asa moi si moi ndoki. Yo solo na bo sona Sankara tra boza ba leki nanga bo sona Sankara bien bo benga noko cha Noël bo bisaye ke no nga fona ya na poto et puis kolela na zone na ndako ya Sami ezo senga ninga na lela kate fona ya kolia kunde kuna na pina na poto di api na zo commander na bino za giya na bino nga na za ya na bino yo na Sankara bo benga na za ya na bino yepsa noko cha Noël ke nga fona ya na poto parce na ko souffrir boite on a son tailleur pour se faire bien. Benga bango sur là. On va faire la poto. Ça va. Oyebi na lobanga ndengwana za mamoka na lobanga ndengwana. Pasi mtuzo lobisanga boy sapi. Na za okonde. Na kumi na tia mannequin. Somo ngondi matenga. Oui. Libumekiti souci api na midie mi 14 na pinza o na midie api même no fona lela bo benga na poto api bo benga sanga na poto soto na kufa wapi apu
benga sakara jano wala bobenga na poto to kufra bino ça va ndazo te rappelle bino Paja maman nyo sur le coup força ni ezani bon na ko les hommes normal mais Paja est-ce que auza mabi na bita za mabe kolia na ko diste jamais pas maman bino que les autres ndate onyo ke ka poto auza mabi non na za mapete bata poto foko lela bango soko lele ba opesa te yo oyebite bande ngono o sila o bana bande ngono ba mama kulpa tata kultano elombe kuna mais so moni fuatila nga ba undima te ba ko tsene so tura tatina fu yefa ledde olia o batila rayo si papa ye bolina na papa lisusu onyo so tika na cuisine yom to kota kuno sisa bon ezaka bientôt yo mona tana kota kuna c'était une fois so na kuta ibana tonda raté na ko décret pas maman na bino te pone sa sabibe ba obeba na maman na bino au kota quand même na cuisine c'était une fois bimbana moko ma tina na mboka na charge alors so na poto mona ya sécurité comme c'est kati déjà donc fana ko kota onga tira charge mais ça là mais faut boire bango donc boire nos msusu na za baleki na batina msusu Mamangai. Amoni mo bekalo ko mi nge pa ya mai. Nasali ko tinda bino. E ba ko ke. Sacrifice. Bora sacrifice. Ya she. Aliye sala mukete. Sukari. Gramet. Via. Gramet. La vie. Gramet. Yanive. Gramet. Ora ko tinda bino na tembo yi. Ba match ba twaza ko tonda. Mitu ka twaza ko tonda. Na lingi sacrifice ya mukete. Moto na moto apesa sacrifice o ya she. Ya motuya. Ya ko defate. Bo fongo na matui, bo la nanga mala. Bo fongo na maboko, bo sa musala mala. Ya ko defate. Na bati Boyo Kingai, Boyo Kingai, Boyo Kingai, Boyo Kingai. Allez, Bokende. Better. Voilà. Papa va la prière là. Papa ina ngadi banda ilo sale zako. Alexa na ngale. Boy nanda. Nanda kutona biso bien. Kaka soki na yawa mama top. Naoki pasi na motema, naoki mawa. Nini yango lisusu via bana na yo na bana nga bakoma bandeko bakola esika moko papa na bango papa bana na yo papa bana nga baninga moko ya bandabo mwana mais onga na moni na yebi te moni est-ce que terre de Londres est bien en tout cas via vraiment rapportera lango banda de Londres a botami a commis les lots qui 20 ans passé ceux qui 25 ans passé d'âge. Oui, retourne dans les lots qui na. Maman toi. Est-ce que mon tourne est la réponse vraiment? Et ça la réponse. La réponse dans moi Zali. Est-ce que depuis que de Londres zo courage, ya ko bimana mwana nga ono. Via. Ndenge yo tietembe, ndenge yo zo ba doute, ndenge ngana check ba doute wana. Via ndena boti bana ngana de Londres na DiCaprio. Ebi on a besoin bana te. Bana ngana iba linga muziki, balinga ko seka na batu. Donc baza bana mo baza social ko nga mo mama na bango. Mais babuzo bana ba détail wana ya mike na ebeli bana ngana buzo bana te. Pardon. Soki muta yebisa ki yo. Ou soit
oimagine ka ndenge omonaka bango yo moko oti olobaki tokoma famille en tout cas vie ya regrette mama top de londres aza mwana nga onu aza mwana nga nayebi te nakokosela bango makambo na sens nini ngai nde na ye soki na ye mpo nasolola na o naloba no mama bana parce que naza bapreuve naza na preuve yango yo oza nango via yango okutaki de londres azoembrase mwana na yo azobeta mwana no na nzela azoviole ye azosala ye via po tokomi déjà famille tikosisa maloba mama na ngai tikosisa maloba onaye omoni yo mpokangaki bango benini vieza ya solo mama top ngai na bandai koboya nazondima te nayebi ke babima ata mosusu bazotambola na bango bana na bana me baki kokangelanga foto mpo balakisanga ke teme nazotia eza pa nakangi foto benda de londres oza na besoin koyeba moto akangi foto te ozaka na ntina kobenda mwana matoi pardon tokoma famille via tobotaka bana mitema te via tobotaka bana me tobotaka mitema ya bana te via makambo oyo de londres azolinga tianga wapi na makambo oyo nzambe nafandisa ono ngai moko mama ntango nayoki makambo ono munoko makasi lokola nayebi kutu te munoko makasi abi na nga jamais mama nakosala yango te ntango nazwi foto oyo nazwi liboma solution ezaka moko mwana mama benda mwana matoi nga mpe nabenda mwana matoi mpo lelo soki de londres atie mwana zemi koloba no mingi te via mama tika mama tika na vanda via na ngai yesu eske bana vraimen bamiyebake towuti wapi tozokende wapi tozosala nini vraiment yosamaka oyo nzite botambuma garçon sentir singa vraiment musicien a tout le raso coiffé tout partout na mikili bajeni tala donc ya solo ouais na utire bia ya na auto chauffeur za la guide c'est bon nazoyat mère na ngamu ko na mère di cartorio mère ngai mère monsieur mère mère rauti ko beta moi on a uti beta moi tour na rep l'autre qui na rep te mais ngamu na genda na po na sokola mo mungu mère obi ke na usa le chat mère na usa le chat otiki biso na lokwa bafu okewa likabwe ozomona prière kuna ezotoka te ozomona prière te matoi nezoyoka te kobara monsuki fo balati sultane ata okisengo mpe olibite bapale makele tukabona ine na nzela kana matina nga repie dikapri estce oyebaki bowa bandeko na bana nga wana bana dongi mere nde alobaka bino kokokana bagayar empri ndenge bomesana afamiti mere ndire problème eyali lekabe makelele somo bato baza na prière dikaprio balobaka no combien de fois oyo mere kuya mere olikendene sawa mere sina koti studio mere mena bina kotala batapapa mate mere nanga moko mere pena dongi nayebisi bana poto na esi yango eyambaka moto nyonso elengi pena yasurisa pa le carton ariyo pena do carton moko teme de carton en plus babingo mere babingo mokolo 3 chambre salon na bifuna emela 3 chambre salon mwasha dongi bato tu mikona esa bango ke 3 chambre salon pena dongi mere yo fuzala dongi mere yo pena ozawana soutien liboso mere nde naza wado na klasaki na esaki baprete mere pena nde fas mere tala oki kolongana na miso na biso te matopona etumba il faut kunda nzambe nga nakomoke nazonanga ata soki banani nzambe apesanga to soki mabata nzambe apesanga ata soki bakomisa apesa yo akompresanga bilima nakei mama nakei bacompresseur fia na ngai okende malamu mama nayoki mama mere yalwa nda maladi soka mon docteur ata baotraite moninga kolinga te basimba peye mere nazoya mama via elengi na yo lekiki
mère non c'est le mais le ko sala le katele mère non bisa bango kwana kini tout si bana tout yo ko ma rappel soko bandi ko le ba problème les amis pour ça la yo di capé les amis mère pour ça la zali nga pour ça la ngali mère pour ça la pena nga petit non na zala ngi yo zala pena yo za petit na nga ba sala nga mwana na yo na za petit na nga mwana na yo mère wana za yo bikaga tereme kuta tro basiki zaki ya kamoto na langue ya moni na salozala na nini mère na nini no za politique na ngai mère ari bino simba ngai po mère obi ngai vision tout ta vision mère amona ko musika na ko za do wa mère mo ko ya mystique mère za fort ko le ko ba mère belé ngana mona ka vision biso to ba ta vision mère donc mère so ko sali pe na petit na yo lo bina ko maloko la ba ya na ngai ba soleil wang musala nga vrai vi kusala nga kitoko pena vi kusala nga bien mère na ngai di kaposa pas sa productrice ya ngona mère na ngai usa mwana nga na okipe o produire ça problème te mère soko sala bozo luka ya de longa ulianga pa soit te di kaposa soki eza mukie na kobakisa naza poso kota studio nga ne productrice ekangi ye mère o so famille ba muni ba olekisa nga mère tikala bien mère ngai ba ora mitide oyo okendaki wana mbongo ye nango no eza yango studio yango ezopona bato te ezopo bakateli yo mama nana nga uti kobima sikoya maa vi ya moto ayaki apona kopesanga rapport ya de longue alekaki na yo aleki kaka sombo te yo ye oye kokuta ngai na ye sikoyo okobanda kolobaki alekaki kaka yo etika nano ngai nauti na bambiliere na mama likambo yango nini su mama puske tolebi mpe baproblème na famille yango mama nini yango lisusu te nalobi yo mpenza miso elalanga so nateme libote oyo te nauti kobungisa mire nabungisi koko na nga libote ekosila oza na miso me omonaka te dikapi oleka awa leka nano awa leka sa noki pesanga eloko maavi apesi yo pesanga mbongo nalobi pesanga mbongo maavi apesi yo dikapi nazobana nani bimisa mbongo maavi apesi yo pesanga yango me lobaka mpe fukama nazobondela mpona fukama nzambe naza kozipa koko na ngai na makila ya seigneur jésus oyo nyonso ezali molimo na mabeko ya mai na kufa nabebisi misala na satana na kati na ye na nkombo na yesu tika te ndako na ngai ebombama na se na nguya na elembo na yesu masiya amen. Simba za kubanga te esakola ya mawa mokonzi nzambe wa ngai nayoki motema mawa nzambi natumboli yo tata okusi bolamu limbisa ngai mpo ya yesu kristu naboyi masumu mangai maso pesa ngai nguya natika mango bobele e mokonzi tala mwana wa yo aye liboso ya mama santo mama yo mwasi na kala ngai mama mwana oyo kofinga mwasi na yakala mwana na yeye loba na yete toko luka yeli bana oui patron azana swag toko te bondeli moyen wa c'est mama papa bousira pardon
nzela wana kolobisa nde ebele boye te lupango yango ezowela kokota ngamba okoti nazalaka banda na kota nani nalota nzoto malunga te yo nde ezowela kokota okozala bien tala nano ndenge yo za bolota mabe okoma ndenge aza mutu ndenge nzambe na ye atinda ye kaka boye kota loba na meteo mwana azala libanda mama ozotambola mfa o nalobi kende pa meteo loba na ye nga natemi libanda na mindele so bamoni documentaire mobimba famille mpe lie mbongo bobongi zela kuna yo kaka soni mpe paa na bato kibololela yo wana omemi na nzela omemi ti ewa moto akokota te nani alobi wana tala mwana oyo yo pululu kota mwa kisenge yango ntoto makasi pululu kota esika wana loba tata abina Levi, nini yango? Nana za, Levi, Nico, nini yango? Nini yango Levi? Nani atawa, pardon, nani atawa. Nani atawa, Levi, nani atawa, pardon, nani atawa. D'accord. Moteur. Action. Mais regarde. Mais c'est quoi, il faut comme un normal. Même ça va revenir pour la terre. N'est-ce pas que faire tout ça, cérémonie, tout ça n'est pas grand maître. Aux outils, aux appuis. Les leçons aux hommes, on m'a dit. Et ça ne regarde que toi. Hein? Les mots qui gagnent la beauté. Non, texte. Il fallait que ça, c'est autour de l'eau, soit quitté. Ok, bon, allez, 2. Ok. Moteur. Sato. Action. Mais regarde. Manzaka, Suki, Ozoyamoto, qui est tout ça cérémonie. Et Salamati. Oh, Makamabo, et là, au Monango, on dirait des arts et l'Oromo, et ainsi. Non. Tu les savais qu'il y a un Nengoana. Mais on sait les cérémonies. Si on se demande Makamabo, on se met rapide. On a une solution pour la l'hôtel. Mais en tant que Babani, il faut aider. On prend ta réponse. Mais en tant que il faut viens ici. C'est déjà bon, il faut. Bon, voilà. Et la fin, il veut aussi tenir ça tourne. Action. En tant que Bami, il faut aider là. Il faut aider. Tu aider, on est là pour aider au thé. Et puis depuis 1000 ans pour faire l'association n'a plus son mot pour faire la terre. Mais mon Thomas a manqué le rôle de vie. Et pas.
là, oui. Ciao. Tu les affaires. Ah oui? C'est la rate du bon. Biso, on besoin d'un lycée. Sono da lì e non c'è un evento. Si fa una lumière che non abbiamo mai fatto. Doudou. Daddy. Jolé. Doudou, on va me lancer un dollar. Jamais. On appelle ça.